Montréal, au de l'Abidjan métropole, culture et son à Montréal. On est là, on est là, on est à Abidjan enfin, tout le quartier latin international. Nous sommes venus avec nos chorégraphies, avec nos chansons, avec l'amour. Et on se retrouve samedi, la nuit, après la victoire des lions, des éléphants. La victoire des éléphants. On se retrouve à Laguna Show. Et on va faire la fête ensemble. Que personne ne soit absent. Kofi Fil, de partout où vous êtes en Côte d'Ivoire. La reine est là. Et donc la fête va être totale. Je répète, la reine est là. La fête va être totale. Bonne santé et à samedi, Laguna Show. Otalaka regard. Otalaka ne mino eliama. Mais otala niveau. Mama si a maîtrisé. A simbi micro. Alobino. Ça c'est naturel. Nakota bonganga te na simba kisite. C'est mon travail. Les restes là, je vais régler ça en privé. Les restes là, je vais les faire en privé. Les restes là, ici là, non, je n'ai pas besoin de ça. Je dois d'abord bosser. Pour ça là, na ba commentaire na bino na lingina mona bravo mamasi. Lelo mutu lokola ken pianaza koloba. Batinda ye na kisinjora bachela Koffi Olomide poison. C'est bien de parler de ça. C'est bien de parler de ça. Fabrice Ocha place on attaque. Ken pianazolo batinda ye naki sinjora bache la Koffi Olomide poison. Olobi eza bien mais elo na osenga kande na loba ki pa ya la diva. Est-ce que Ken piana o livre ba preuve pototala keno makambo yo lobi eza ya solo livre ba preuve que non mutu kingani mutu atinda nga pona boma Koffi atinda pe kisinjora po boma Koffi. Mama wa Taifa Jika TV. Yasika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimba te ebebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo ebongaka te makolo na yo ebongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jika Yemoko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy barivage koti na Kinshasa. En tout cas yasika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et koma noir et koma mwindo koma na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso elongi tampo ebetama ozoye ba solution te contacter biso maboko kentos ya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka. Merci beaucoup et korate te MK Beauté nde makambu.
Mbote na balandi na biso nyonso ya JK TV News me balandaka biso mokili mobimba topesi bino balosako bambote na bino par rapport ya air bokolanda oui bokomona biso fatigué bien sûr parce que santé eza bien te mais comme ezali mosala na biso lokola inosubi aloba mon boulot na sepelaka nango na kosala yango nous sommes obligés de le faire parce que ba appelle l'équipe le maire makambo ezali akoloba maire ozoloba te maire pourquoi ofandi kimia non na fandi kimia te parce que santé eza ko permettre te metata nzambe to pesi merci parce que malembe santé ezali ko se rétablir mbote na baetu balingaka émission na biso to lobela nyonso to bombelo côté mbote na ba kofiete na ba kofifi mbote na le vrai de mama si ya monde entier lisanga bonganga ya ba vrai ya mama si wana nazomona Maria Kitoko nazomona ba charme tonto Guy la mère de garçon bozali ebele naza komona bino naza komona ma grande sœur propre depuis Paris, depuis quelque part. Je te salue ma sœur, que le bon Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup na Mimi Mayongo. Mimi Mayongo, la femme mariée, la femme de quelqu'un. Mimi Mayongo, je te salue depuis quelque part na Paris. Merci beaucoup. Inge tapelo sa qu'on a ba mouré, ya bonne musique, ba obalandara musique na biso. Bipa ina bipa itopesi bino ba mbote ebele makasi. Mikolo yo débat eza en internet ezali ya mwana na biso Taliana Gola. D'abord, avant de commencer, je ne peux pas être ingrate sans dire félicitations à une jolie dame, jeune fille, un enfant, oyo maman na ye, ayeba ki signification ya éducation. Ayebisaki ye ke yondengo na bimisio na mokili oyo. Quel que soit okoleli na mokili ya bapaya, quel que soit ba niveau oyo tozanango, yo esengeli ou appliquer verso ekolobete bana boto sababoti na bino pe bo honorer bango. Taliana na kopesa yo merci pe na kopesa félicitations. Lolenge moko batu nyonso na mokili mobimba bapesi yo ba félicitations. Bozalaka awa ebele makasi pona ko encourager Didi Stone. Aza mwana soki papa na yazo sala ba bêtise, il fallait telemela papa na ye, il fallait sala boye. Aza mwana soki papa na ye lelo azo sala ba bêtise, son ezo zongela mwana. Aza mwana soki lelo papa na ye azo sala soki biloko nini, il fallait mwana. Vous êtes nombreux et nombreuses à défendre cet enfant là ou à beta kitolo ya kolobete nga na osala challenge na papa nanga nga na obeta tolo na olaksa papa nanga ke nga na makas na olaksa papa nanga ke nga pe na koma nanga pe maneke ya essayage na olaksa pe papa nanga ke nga pe na koma dangereuse. Mutu moko te atelema pona kozongisa mwana na nzela ke yaya c'est ton papa. Non. Lelo Taliana Gola a telemi pour défendre honneur à papa na ye. Je crois débat ya ke faire Gola ebi oloba français et kwei na mai. Et kwei wo. A ebi oloba français te kwei na mai. Pourquoi? Moi na yo la sabino ke non. Papa na déjà réussir na vie. Papa na ye azalinda kisapo na ye. Papa na ye azamalamu pona ye. Na lingina tuna bino mituna. Mama Taliana bazana faire Gola. Non. Taliana za mwana liboso ya faire Gola. Na minicho nana zana libale pa ya faire Gola. Aigle jaune. Est-ce que Taliana azala ki obligé à défendre papa na mutindo wana te? L'éducation. Les mamans. Les mamans. Lelo zana mobali wana te, tu prends tes propres enfants, oza kotinda bango ba manquer papa na bango respect. Oza kotinda bango, oza ko utiliser bango pour ba détruire moi si papa na bango eza bien.
eza pour un avantage na bango. O comment ko manipuler bana po ba manipuler papa na bango parce que oyebi que point faible ya papa wana eza bana. Merci. Mais ko banga te flèche wana ezongela yo. Et tango flèche wana ko zongela yo, kolela te. Konyoko makat konyoko mate. Koyoka passe na motema te parce que tango flèche wana ko zongela yo e kozala nde bim na kati ya motema na yo. Nous ne sommes pas des responsables. Il y a des bêtises, il y a des parents na biso. Nous ne sommes pas des responsables. Il y a makambo ba parents na biso basalaka. Babi misi biso na mokili ingeta. Mais les restes des autres à la bisoté. Mais nous sommes des responsables. Lorsque tu misi bana na mokili, to moni que ça ne va pas, to kozong sa bana na nzela, o esengeli to yebisi bana ke non, place o boza ko kende, ezali place mabe. Ezali entre parenthèses pour nous féliciter Taliana Gola pour na makambo sali même des politiciens même de grandes personnes yamboka oyo même bato ba yebani ben fiancés yantenge na ndenge bato yo ba yebi bazana maloba ya koloba ba féliciter mwana wana ngai nani pour na féliciter mwana wana te a mériter pe respect nanga a mériter pe respect nanga. C'est ça, c'est très important. Lelo na kobeta li solo ya mama Sina Koffi Olomide. D'abord na niveau ya carrière na bango. Oyebi tango mama Si akota akenda epa ya Koffi Olomide azalaka ye mokote. Bazala vraiment ebele sans blague. Bazalaka ebele. Bakenda kaka ndenge bazalaki kosala banzonzingi na bango na groupe na bango ya université na bango ina bazalaka ebele ba misusu bakoma na bango entre parenthèses ba sœur en Christ wana tata Nzambe nda ko justifier biso tozana makoki ya kosala justification te mais loi ya nature loi ya destin et bloqué qu'à place Cindy à voir qu'à voir. Loi ya nature, loi ya destin et bloqué qu'à place Cindy à voir qu'à place qu'à Cindy à passer la voix des places destin et bloqué place wana. Et le bas place yo boaki et place yo ya au sala bandonding au yemba. Mais a ou a place yo ye, des places destin na yo etindi yo au sala. Si je me souviens bien, c'est depuis 2013. C'est depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Si dire que azali ko évoluer na monde musical, pemeni ya mopao. Ba succès na ba succès. Mais croyez-moi, akutani pe na makambu ya ndenge na ndenge. Akutani pe na makambu ya ndenge na ndenge. Na kilelo soki yo nanga, tomiche na place na ye ya, mbelozwa téléphone, mbelozwa obenga. Lokola mutu nyonso akoma na capacité ya kosalisa point de presse. Point de presse ezandenge nini wana $100 na yo wana contact ka ya journaliste ya chroniqueur moko oyebisi ndenge ezabo lukelanga ta 5 chroniqueur ba o bazana ba chaîne ya YouTube bengelanga bango nazana point de presse ya kilelo parce que signification ya point de presse eza otomona raté tolinga to mona pe Cindy tango ba finaka ye balobaka yo ndengo zaboy histoire na yo en tant que mère et koyoka na raté histoire na yo en tant que mère et koyoka na raté ko finanaka alinga salela ngo makelele andima babenga ye komba maze kombate
C'est là où je dis que no banzembo mopao bolandango mais bolandango na musindote. Ba histoire rebelle ya mopao à travers sundi le cœur mopao ayemba ngo na banzembo. Ba histoire rebelle ya mopao à travers sundi le cœur mopao ayemba ngo na banzembo. Cette femme là a accepté que non bobenga ye komba bobenga ye ateka matrice au moment où elle est déjà maman. Au moment où c'est une mère qui a donné la vie. Peu importe la manière, ezala na mbeli, ezala na nini, mais c'est une maman. Elle a accepté bobenga ye et combat. Tout ça pourquoi? Loi moko bo ezala wana. Mibeko moko ezala kawana. Et le bar que non, yo kombo wana ya maman koyoka na raté. Vous oubliez, loi, il y a destin. Oh, et le bar jour. Sindi lesquels a kenda ko sala casting et pas kofi. Baloba ka va wana nde to ko retenir. Ka yango nde to ko kanga. Ka yango nde to ko zala nango. Lelo. Oro lega pas mon pa ote so leke pas maman profiter. On ne pas mon pa ote so leke pas maman profiter. Jamais. Il faut les rana ne pas maman si nde o leke pas mon pa. Soto leke pas bango mi bali. O ba benga peza amser nde bango wana. L'un pour l'autre. Do ba salama bango mi bali. Fabrice mande tchelanga no vidéo moko esalenga plaisir à makasi. Mo pa wa ko pesa tala kuna moko mutuka. Mais yoka atala kubilo kwa betaki. Pour sentir que non stati il y a 1900 stati il y a 1980 c'est changé. Et comment stati il y a 2000. Alors, tchelanga no vidéo wana tozonga. Merci. Vous comprenez que Stati il y a 1980, na Stati il y a 2000, et ça même histoire. Il suffit de que pas noteur to lobité. Ba combo ezala alisouté, faut to changer. Vous comprenez que non? Mama sinda romo sala. Mama sinda ma comme ningisa mai. Mama sinda comme bouger. Oui. Une femme naturellement parlant. Une femme qui n'a pas besoin de parler trop. Pour la qui sa existence naïe. Une femme qui connaît distinguer la différence entre monsieur mon mari et mon boulot. C'est grâce à ça que musique na bango, niveau carrière na bango zo kende old. C'est parce qu'il y a une femme qui sait différencier que no awa to ananda koute. Ah Seigneur. Niveau ya mwana mwaswana elekelanga. Parce que tant que moi si ayebi déjà que place soyo il faut ngana sa musala. Naza mama si ya cuisine te. Naza mama si oya zalaka azoba lukananda kwa tuni. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà préparé? Est-ce que ici awa boy sali boy? Est-ce que awa bobongi si boy? Est-ce que awa koto makamnyo ce qui est bien? Est-ce que koto makapte? Naza mama si wana te. Awa na minicho nazali chanteuse internationale. Na minicho na ko sala boulot pour banque libenga nanga. Libenga ya mobali nanga, libenga ya bana ya libota nanga, ezala rempli. Pourquoi ba te bele baloba ke no tokosa na kosala jamais na mwasi nanga? Eza pona bazua. Parce que biso basi, misu na biso ebetaka gauche droite, gauche droite, gauche droite. Mais maman si niveau professionnel, soka za place wana. Atala à gauche te, atala à droite te, atala na sud te, atala na l'ouest te, avansaka, afixaka misu na liboso.
afixaka misu na ye liboso. Parce que pourquoi fixaka misu na ye liboso? Azali kotala que awa naza na boulot, nana mo fleurité, nana parité, naza na États-Unis te. Awa naza na scène, awa nazo répéter, et puis répétition ya Kofi na mamasi babandaka yango journée mobimba. Ce qui babandi 6 heures et qu'aussi la 20 heures. Et qu'aussi la 20 heures. Là, il n'y a pas monsieur mon mari. Non. Là, il n'y a que boulot. Mais on savait qu'il y avait une femme qui prenait même les gens. Boke longola, boke no boaka. Boke boaka. Comprenez mon émotion, je ne vais pas parler beaucoup. Boke ne boaka. Boke nango boke boaka soki wapi. Boke nango na lingina mona te, na lingina yoka te. Mais quand une femme abanda ko sala makambo bongo lingi ko lobanini. Bobi manabino na mbananga. Mais bobo tana yete. Ponga na zana tante, ngana ko yo fanda na Afrique te. Ngana moi c'est world, ngana moi c'est haut niveau. Ngana moi c'est haut niveau. Mais il y avait une femme qui savait que non. Nabali musicien. Ngape naza musicienne. Pone loko ekende liboso. Ya liboso il faut na tia côté musala nanga liboso. Ya mi balé. Ya mi balé. Ya mi balé. Faut na protéger mon balé nanga. Na uchela bino vidéo moko et comme Sabino. Au moins na capacité peut pouvoir y ascender les cœurs. Royaume passé assis na côté. Royaume passé assis na côté. Mais scindi les cœurs. Chante. En sachant que je suis mère. En sachant que je suis déjà la femme de ce monsieur. Mais elle a accepté d'abord, elle a dit, pour le moment là, hey Seigneur, est-ce que tu peux me donner la force de cette femme? Est-ce que tu peux me donner la force de cette femme? En sachant que royaume moyo c'est le cas. Ezo talaye pezo dongolaye. Mache liboso anungu siluketu alobite awande musala parce que oye kotisanga nano ya liboso za musala faut plus de tchelanga no vidéo wana botala makambo elekaki mais sindi le cœur avec motema na ya munene avec motema na ya munene asipota ba regard ya mutindo wana e comme Sabino te toleka tozonga. Place na yo okoka otalaka regard otalaka ne mino eliama mais otala niveau mama si a maîtriser a simbi micro alobino ça c'est naturel na kota bonganga te na simba kisite c'est mon travail les restes là je vais régler ça en privé. Les restes là, je vais les faire en privé. Les restes là, ici là, non, je n'ai pas besoin de ça. Je dois d'abord bosser. Pour ça là, na ba commentaire na bino, na lina mona bravo mamasi. Tala.
ba komo mususu ba ko bengo lelo tika ba benga yango. Mais demain ce nom-là changera. Le comment Mamasi, première ministre, na ba catégorie tout. Oboyo sali mokili na yo, oboyo sali monde na yo, oboyo sali côté na yo, oboyo sali makambu na yo, oboyo luki zela na yo. Tous les côtés. Tous les côtés, je dis bien tous les côtés. Vous sentez maîtrise d'une jeune dame à l'époque qui a su maîtriser de maman, qui a su maîtriser de Mingando, qui a su maîtriser toutes sortes de formes. Il y a pas danseuse qui a su maîtriser même son propre mari, qui est M. Kofi Olomide. Et jusqu'aujourd'hui, cette femme demeure le même. Nako sepela na couple balume, couple innocent. Déjà na zomona bazako kende bongo. Tokoya n'analyse spécialement pour na couple wana kalate. Je crois tiba mardi tokoya penza ko décortiquer couple wana. Bomo na ndenge zo kende, bomo na ndenge zo pesela. Quand il y a l'amour, on ne force pas. Tout est naturel. Ce qu'on a tali ndenge Kofi azana mama silelo. Natali ndenge Kofi azana mama silelo. Mungando nini waya koya koloba ke ngande na zaboye Kofi a violanga. Bako tuna ya violaka yo na ernine. Parce que na 12 heures. Kofi azana mama si na avion. Na 13 heures bakiti. Baké place boy. Basali musala. Parce que baza ko travailler musala moko. Baza ko fanda ndako moko. Oui. Ezana ba devoir o ezo senga ke mama sala. Mais devoir professionnel. Dans ces okole kanzela nini o mama si a omonote. Yango ebele bakima mwela. O yebi ke na yaka kobina atikali. O yebi ke na yaki mission. Na lala ki na bassin ya bicarbonate soki 10 ans. Soki 3 jours, soki 4 jours. A olekate. Parce que bicarbonate déjà lemba eza permanent. Eza permanent. Mutu moko te oya ko rencontrer ke ndenge na za boye, mopa wasala kinga boye, asali sute. Et tika la dans le passé. Et dans le passé tika ezanga ba preuve. Et dans le passé zanga ba biloko kolakisa keno ya solo mopa wasala mutu boye. Parce que mutu lokola mopao. Tobeta ka ba histoire à viol par histoire, non par image, non par preuve. Toko ke ne pe na ba tribunal ba preuve ezala ate, ezala kana ba munoko. Nde place ngana lobaka. Babilo mususu ezara somme. Ezape mamanga mususu total angoka na miso boy. En réalité za ba makam. Lelo mutu lokola ken pianaza koloba. Batinda ye na kisinjora bachela Kofi Olomide poison. C'est bien de parler de ça. C'est bien de parler de ça. Fabrice Ocha place on attaque. Ken pianazolo baba tinda ye na kisinjora bachela Kofi Olomide poison. Olobi eza bien, mais là on a osenga quand na loba ki pa ya la diva. Est-ce que Ken piana o livrer ba preuve pour total ke no makambo yo lobi eza ya solo livrer ba preuve ke no mutu kingani mutu atindanga pona boma Kofi. Atinda pe ki sinjora po boma Kofi. O pesi ba preuve te. Cela veut dire que na yo, na ba manike, na ba tutu o ba finga kabatu n'internet. Boza les foufous de même bâti. Tu peux dire aujourd'hui tu as changé, tu ne changeras pas. Lorsque tu as insulté les gens, on détruit ba vie à batu.
bato musu ba pika ba crise pona ba insulte pona papa mama bana na yebo mema bango na réseaux sociaux yaya o mona kabola muté o mona kabola muté jamais de la vie. Bo créer l'actualité à Lokuta tout autour ya Bakstar Kombe ya Congo. Et Simbakate. Et Simbakate. Félicitations na héritier Wata. Eza leçon ba musicien belé sengeli basala. Mutu abanda ko azalaki epa ya mutu kingandi abanda ko finga batu. Abanda ko sala banaliste ya finga ka yepa na yo. Oyambie na maboko mibale. Oyambeli nini? C'est que yo po yambie po fingela yo pe batu. Apeso makambu. Au moment où ba musicien de ba pesa ka biso makambu. Pourquoi na lo ba bongo? Parce que tango to lobela ba musicien wana, ba fan ya ba musicien wana, ba linga ka ba yo ka actualité ba musicien na bango, ba landa biso to yeba na travers ba musicien wana. Siko muto afingaka ayepa na yo. Ya yebi ndenge ba sala analyse sa ko finga ma pate. Ya sala ya ye ko finga na ko dénigrer ayepa na yo. Oza sûr a copé sa actualité na yo. Oza sûr a copé sa discours na yo. Oza sûr oza na attaque a koya a songisi banguna nona nzela sans ko finga sans ko dénigrer te. Mofingi a kotika la mofingi. A ko changer ka jamais de la vie. A ko changer ka jamais de la vie. Maniki alobi na kota prison pour na fingela bino batu. Biso tout oyebi. Maniki alobi sababa. Alobi sa une grande dame au nom de Mamasi. Et jusqu'à ce que Kofi Olomide alobaka, j'en ai marre. Maniki kendo pema quelque part. Et moi, na bimaka, na lobaka. Maniki batindie. Maniki ba foutu mbongo. Royaume passé za na sima. Accomplissé na quelque bato. Nani bandima, bato belé bandima te. Et aujourd'hui maniki alobi naza dépôt ya makambu na ko bimisa makambu ato bimisi yango ato bimisi te on sait déjà tango bobanda makambu na bino to yeba ka place outil tango pe bosuki saka to yeba ka pe place outil do ata lelo ye koloba to yeba to za nango pe na tina te. To koyeba pe to za nango na tina te tango boyaka ko finga mama si que sala boye to mona boye baka po batu wana ba pesa bino ba news ba bandaka nanu na ya vérité et puis ba yebisi bino ke bon mema yango na lokuta lokola batu ba yeba ke eza boye bon mema yango na lokuta boye baka. Et aujourd'hui ce que bébé libino ya biso na kati ezani ezate ezate. Depuis que Cindy Leker aza pembeni ya Kofi Olomide, montrez-moi scandale. Ya on m'a violé, on m'a fait ça. Eza wapi? A pas scandale to mona, mopa wasimbi na ebite soki eza danseuse na sima. Oye tourna ba nani réseaux sociaux mobimba. Parce que muto akopousa na te. Vous savez rôle ya moi si eza pour protéger mobali na ye. Rôle à mobile eza pour protéger moi sinaye. Muto ko poussa na te parce que protection moko bo eza pembeni wana. Bokoma ko zanga makamba ko sala, bokoma ko zanga makamba ko loba, bokoma ko sala ko zanga biloko ya ko sala. Na ko yebisa bino ke non. Mama Sina via Kofi Olomide a joué des rôles, a joué rôle d'abord ya musala o ya pona, bo chota la vidéo wana. Azo jouer paix rôle ya une femme azo protéger mobali na ye peu importe les olekana na réseaux sociaux elle est là et Kofi Olomide pour réciter c'est pour vous dire que non Kofi Olomide a sa légende seul
République démocratique du Congo toko mona bazo finga musicien lokola Koffi Olomide. Koffi Olomide a sala 25 albums. Je crois 26e ezana studio. Koffi Olomide na niveau ya carrière musicale azana rivalité. Ezala bato bazana bango génération moko azana rivalité. Pourquoi na lobby ki azana rivalité? Parce que lelo ko wele la leadership na Koffi Olomide. Lelo ko wele la leadership na Koffi Olomide. Mais aza niveau na yote, aza génération na yote. Tango ya banda musique, YouTube ezala raté. Tango ya banda musique, internet ezala raté. Tango ya banda musique, ba nombre ya ko compter ba vie na internet na YouTube ezala raté. Mazala Koffi ti lelo za Koffi. Siko yo bandi musique na kilelo na technologie ya lelo. Okene ko sala challenge na yepo na nini? Ezana bateau tango beta lisolo na yekeno na lekiye bato pe balobi c'est normal. Il faut les cailler parce que boza bato génération moko. Il faut les cailler peut-être pour yaza mukolo pa na yo. Il faut les cailler parce que bango ba osala musique peut-être wana c'est normal. Mais yaya boza na génération mokote, boza na âge mokote, bobanda na musique carrière nini période mokote, boza na rival ndenge nini. Mutu nyonso o déclarer que Koffi Olomide za rival na ye, mutu ne sala bien te. Et na yo mutozo loba vio sokoli tikela baleki musique. Ah yo so mona politicien o ebi ke nana mayele atika bo bandana ko ebisa kengo wa dondo tika politique a otika te a omone le côté secrétaire nda signara bilo onyoso zawana mais azana ngwende na ye mais ce que muto abotama ki musicien a okota mabele musicien lokola Papa Wemba yo kende koyebisa ye ke tika musique ndenge nini e simba te e po tiki sa e po yo zanani ndenge toza awa na Congo na minicho nde na oloba na bino boy Koffi Olomide azana rivalité ndenge moko pe inonsubi na niveau na ye azana rivalité. Selon moi, pour dépendre de l'âge. Vous êtes étonné et zo le que la bino ba information pe ba makambo bo bomba na coulisse et zo bima yango moko na bo pete ba makambo bo loba ta musu bo signisa ngo ba mikanda ke ata na ndoto makambo e bima te makambo e bima etambola et muto yo pensera te que un jour c'est elle maintenant mère chef la reine mère maman Mokonzi c'est elle maintenant qui dirige. Rien à dire. Vous voyez maintenant, il fallait peut-être bino na ba ex na bino botika na ba game ya babitumba. Mais bo épargner bana. Vous voyez maintenant que même bana ba ozana accès sous na ba papa te. Vi buzoba. Papa kangi motema première bêtise papa autorisé. Deuxième bêtise papa autorisé. Balobi kaka. Kinganda sali boy. Moi na kemba na mon Instagram akomi. Bokangisa kombo na ngai na violeur te. Imaginez. Violeur wana kolisio, atangisio, via lix, asali ozala, ayembio na ba forme et tout. C'est pitoyable. Ezamawa. Tango bino bokoya na mensonge, biso tokoya kaka toujours na vérité. Yana batu musu toko répondre bango telo kwa batantine mayo. Nazoyo ka ba makelele ba osala ya wenze. E sala nga makelele na matoi. E pesa nga penza
tina ya otala ngote quoi esanga ba makelele rien à dire. Merci beaucoup na FT topesio merci bipa yo zali matondo tikete nzamba lola pambola yo ba courage na batutu o bazo traverser ba moment difficile bibezolo ba il y a un temps pour tout temps ya koseka temps ya kolela ezali tika nzamba lola apesa makasi na batutu o bazo traverser ba moment difficile tika pesa mbalola a continuer ko batela biso. Bo aimer, bo liker, bo partager. Merci beaucoup na MK Beauté. MK Beauté, topesio merci. Na confiance au pesibiso. Merci pe na ba commande na binoboze belé bozo benga. Merci beaucoup. Zoko tanga na motema. Yo pe kozonga simate commander et ça la bien. MK merci. Merci beaucoup. Fidélité za awa bazana solde. Donc, réduction au sombi produit na yo, soko sombi gamme mobimba ya MK, bakiti seli au prix. Ici fika obenga, okozwa, ba numéro na biso, to okozwa bango moko, numéro na bango pe ezawana. Merci beaucoup, na Fabrice Mandena sima caméra. Merci na bao bako aimer pe bako partager, et ça la biso bien. Tozali awa pona ko kundola toujours mwandambo ba vérité ya mke. Moeto me mango nyoso libande ezate me awa eza bongo efandisi vérité. Dozane loro moko te yo koya nango na internet na minute yo eleka te parce que awa makambo efandi. Abonnez-vous massivement tango zokota cha cloche à notification et ça la bien boko misanga na dika bandeko. Ezata récompense talaka na zobela mena ko sala émission. Merci beaucoup. Tokutani mbala sima bye bye.